Merci les amis de Poto na Poto, merci les amis de partout. Donc, fidèle, Nabisone na loba toujours. Bino Batubo, mais ça na rota la bison na www.potonapoto.com. Il y a mon boss, l'ami Nedovo. Tant on a zomona la mère Flossi Belle, moté maya journaliste du Saint-Esprit. Pembe na baron la mona batulu la beauté image. Donc, Dieu merci beauté fait la image. Na mona les sous Alpha Gofel les sages des alakaka. Vraiment toza awa na kati ya bandale. Donc na Kinshasa vraiment ici quand on produit émission oyo na kati ya bandal donc on a déjà guitare wenge donc naza vraiment pembeni ici kama solo ya wenge muzika et bandara donc vous comprenez déjà que non nous sommes vraiment na kati ya bandal c'est Paris bana poto ya bandal c'est Paris vous comprenez déjà et sera to sur la masolo na biso donc vraiment ça nous a plaisir ya royama pona bino lelo votre artiste donc obolinga mingi avec yene to palo là toujours ma solo concerné yé aza obligé à toujours vérité parce que les poto la poto et c'est que le baraba vérité donc il s'agit bien de vie à Queen Mother ou azali artiste comédien présidente il y a groupe nouvelle vague il y a via tombé ta solo il y a groupe naie anniversaire naie tombé ta solo paye évolution à théâtre et puis ba voyage naie nyos oya effectué la kati il y a musala oyo donc toro yambaye poto beta masolo sans plus tarder avec Djibril Kitadi balobi Dji Campo One oyaza sima ya caméra na biso vraiment toko beta li solo ne na loba toujours avec Will Mother bana poto bana bandal c'est Paris ya poto bomoni guitare opene sika wenge banda naza na veni di bamboma donc sika toko beta pena masolo na ye moko donc check. Ouais, merci. On continue toujours avec cet élément. Donc, comme annoncé, Toza Bongo na maman présidente donc Queen Mada du monde parce que moi Afrique, moi trop Queen Mada du monde. Il s'agit bien des présidentes via Queen Mada avec Yende Troubé Tamasolo. Dans le bagi toujours il y a anniversaire na ndenge les cas avec un pacte batu balé ti 15h fête ya samedi que ti dimanche na 15h ya boizalate ba témoignage ezali puis tobeta voyage tobeta na actualité parce que oza poto na poto bolinga mingi actualité na bino bozo abone information na source batu balobi o via za suna Kinshasa TV ya komane na Angola pour découvrir parce que ngana moni ana dibamboma na habité dibamboma pe comment na Angola na habité maman présidente bonjour. Bonjour Adams. Vraiment tokutio tozio pena pied levé au satané non te aussi prendre yo na micro na biso oyo bana poto bazota la yo impression na onano na émission oyo ezanine. Ouais, ils sengo comment on a que ndeko na biso ya msala moko akoma na journaliste déjà esengo et on te le ba que kozala artiste comédien oza na facilité ko sala nyosto oza facilité ko sala nyosto ngana sepeli na salon Lacoste na yena kuta na bandeko bazaka awa na mama solo ka bibika bandal tamba to ba beta le solo ya bandal mbala moko histoire ya salon Lacoste ezanga ate na kamwe pe na moni bino na sepeli ko yamba bino. Par la poto, maman vie à l'obia c'est peli goya mabiso puis na poto na salle surprise. Première question là vraiment et aux amis mito beta vraiment dans nous moi mon qui est ba comprendre dans nous qui est Queen Mada parce que vous apportez na poto première fois dans l'émission oyo ba comprendre d'abord qui est Queen Mada a Otiwapi a Koliwapi puis lelo nouvelle vague et bandi wapi et comme na niveau ni. Ouais, Queen Mada za artiste comédienne ndenga bomona biso tozaba ndeka toloba tozaba cinéaste normalement na uti Matadi, je suis matadienne de naissance né et grandi matadienne ne baba uta batombola mapekande biso yeyo ande biso yeyo n'est-ce pas Emilie Nzemba mama Likelemba maman musique motema papa tous pepele ya mbetolo na London yana au normal donc voilà ngana uta Matadi na ya Kinshasa ba de temps na commune ya Mbinza na Mbinzo zone de commune ngana komelaka et tout tant on a vendu na Mbinza nde na kokota groupe à Miombe gauche a ko solliciter ngai na côté pa na ye
nasali 7 ans tant na bani nzonzing yalinga nzonzing te nde na elonga na nzonzi na elonga et pas Muyombe gauche orpheline que je suis nazaki obligé à sala nzonzing pour na ko gagner quelque chose et tout nde na koti na nzonzing na créé une nouvelle vague depuis vie à Queen Mada abanda et pas ya Muyombe gauche ti lelo na ndenga kota na nzonzing na ndenga créé une nouvelle vague de Queen Mada. Donc samedi passé on a fêté 22e année de carrière et on a fêté 10e année il y a groupe Nouvelle Vague il y a vu à Queen Mada et puis on a fêté anniversaire c'est vrai que ça on baby qui na le 12 janvier mais on a fêté qui a monté na baki na okangisa on tout anniversaire en angai 22 ans de carrière 10 ans à groupe et puis sortie officielle il y a ballet parce que nous avons na équipe na groupe à ballet bato batala rango ba monaka sortie officielle nango nde ezaki samedi le 28 mars donc na fêtaki 4 fêtes yango nde esalaki que to banda 21h ti lobi nango Adams programme ezaki esuka na 15h mais to doublaki to gendeki ti 17h30 et bato bayebi ndenge nini lekelaki voilà vraiment bana poto bo comprendre que Queen Mada a pessimé son parcours naïe donc aboya rangote aloba vraiment qui a outi pas Muyombe gauche donc obligé moi na Muyombe des lettres quoi donc fier des lettres donc fier ya kozala moi na Muyombe gauche fier ya kosala 7 ans et pas ya papa wana fier ya kozwa formation ya solo merci beaucoup papa nzamba batela kayo. Merci, moi je profite pour cette occasion là sur le président Muyombe gauche pour cela que nous avons ramené président Fisto ça est vraiment la pression de place au Landabiso tout betali solo ya fête wana au kanaki batu toni parce que niveau batu ba meli ba 7 tours ba 8 tours ba sutuka bo 9 makoso ba carton zo kota et puis fête que dans 2 jours ya fête ba musicien ba sala on pas ni biso to sala ngote et c'est vrai et lora on a barana beta PCT et lora mutuya to zona théâtre za relation ça dit c'est vrai nga la banda ki na sala ki mukyo na ko sala na makasi ya nzambe na makasi ya makamunios tu na musala na bandeko acteur ya groupe et tout mais na yeba na pe na bato Roger Boutabuna mutema mami abi jamais na ko tiko pambate na mona na sepela na ganga na sota viens na tous pepele ambetolo merci beaucoup na koka je ne cesserai jamais de le dire merci Emiline Zemba merci à Ajuda Social Benoît Zekou Ajuda Social na Saorimo na ebise kenga bino il faut na fêter to sepeli sape bato bandara pe biso bandeko to tavarana bango to fêter Ajuda Social à Bivia yango wana kende kotozula salaire et puis merci na bibi Fineza monté marami mayumbu ma copine merci beaucoup merci vraiment na batu tout o bachaki loboko na bango pona fête wana eleka malamu merci infiniment na ebité na lobanini donc merci vraiment nzamba za la bino misala nyonso bosalaka nzambe pena akota na misala wana asunga pe kende lubiso. Voilà, non, continuez au temps à bino posa tellement ébélé. Merci beaucoup quoi. Merci Queen Mada vraiment question yo c'est pas si batu tanga batu bayoki ke batu belé bayaki est-ce que parmi batu bayaki vous reconnaître quand même batu oyo mona vena que no bazaki ozaki surpris bako ya te me baye. Bon, cause la surprise c'est trop dur parce que j'avais invité les gens bazo qui ba invitation na bango ba respecter qui peut invitation ba sala inga honneur. Liboso na banda oloba merci et pas président Esobe. Président l'a dit Esobe a surprenant kinga. C'est pas ce que moi j'attendais. Je croyais que Aïka comme invité. Donc on a pas ça président. A Rosala nae qui artiste avant nae parce que je suis de Londres manka ma casse na fête wana. J'ai de Londres Sidabile et puis Gianni Fay. Malgré depuis que ndana obenganga temengai na ndeko no. Na ebi bakati to beta na yo. Papa Roger Koutou Aïbi, donc c'est normal. Bango ba manka nga vraiment la fête, on a pas d'habitude so na fêter, bango ndé mutu ba sepelisa, nga ba sala nga bilo mora bien, mais ba zala quitté, bala bango na poto, na pesi bino mbote place bezali. Donc le président l'a dit Esobe a surprenant nga aya à l'écapé na scène à joie
na yena Sundiata biso bengaki ya Dieu merci. Sundiata ba sepeli sanga makasi, mamepela merci beaucoup. C'était une bagarre mpangi merci. Merci infiniment. Président Caleb, merci Mingi. V12 président, merci. Merci Lissoso. Et puis, il y a Sele Massassi. Il y a Sele Massassi. Venangai Kabamba, merci Ebele. Et puis, merci na président Nabissoniosto. Président Masumo de Brende, à Honora Kingape Ayaki. Merci Mingi, na président de Vos. Merci Mingi Bozaki tellement Ebele, présidente Thérésia. Merci Mikolo, présidente Thérésia, tous en a décision. Parce que Babi, tu comme la biso na nini Babi ngango égalité écoute. Donc il y a un normal. To ça la nanu que mibali va souffrir nano. C'est-à-dire ba président ya mibali va souffrir nano biso bana ba c'est to telema ça ba groupe na biso makasi avec force. Et ça la paix biso bien de merci mingi na artiste comédien tout au bayaki na mona ki bactère à bobo na mona ki presque bactère rebelle bazaki tellement rebelle et merci les sous na bactère à nouvelle vague na ndenge vraiment bokanga ki mutema bobo maki nzoto na bino na pona réussite le merci mingi na ba journaliste nyonso au ba le bela biso équipe de 10. Merci na présidente na bango Niclette Lelo, merci na Chantal merci na Fallon Bitodi, merci na Bonnette, merci les sous na Miraki en vous. Donc j'ai des piscines to anima qui soirée wana. Na profiter au PC merci mingi na na ne loko piote à part merci vraiment pour l'excellent bolingo ko mino na bimsaka ezaka ya pamba te tala suka tala lelo wanimela nga fete les gars qui toko et merci infiniment merci beaucoup. Bactère ya poto ba comédien poto to ba journaliste pe ya poto ba compagnie qui opé na moi bande zalaka moi appel moi texto na musika. Bon na mona qui appelle il y a José de Londres Sidabilele de tous les temps de tous les jours. Papa a trésor loi pourquoi pas ba na biso bazawa donc na mona qui appelle na ye na mona qui peut appeler ya domazé tante ma petite sœur abisa inga ya nzamba sungele kabie po erezalaka mbele tozaki na yemesa moko voilà ayebi neni to fêter le biso on fêter 12h ayebi bande comme soupe o babenga ki oui mais ba msusu babenga ité malheureusement mais ça normal tozala bango esika moko de cœur place bozali na place biso bozali toi la bisoka na bino parce que ngai elo na senga bino za ka moko ndenge mo pe bino pe bosenga pe biso ko défendre ka musala oyo lokuma musala oyo kende liboso merci tozoka pe masola mabete président Mimi tozoka masola mabete tozoka que non bo défendre vraiment musala lobi na tala ki filme na bino bosali kuna bravo na moni peda ke ba talent et silité ba kosa biso poto za cimetière ba ya ba artiste c'est faux lobby bien. Bon mama top aza moninga na yo abengaki yo te. Ah top wato, ça c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur que j'aime beaucoup. Teye abenga ingate parce que ça en Angola jusque là. Abenga ingate mais je ne sais pas pourquoi à cause d'appel à moi occupation msusu. Abenga ko pona rando bozana ngoto ndeni. Elle sait que je l'aime beaucoup, elle m'aime aussi. Tolobi abenga ki yote po bozana rando ataika boyozo fêter 22e anniversaire na ko bengo te pona rando bozana ngo. Rando aneza bisote na age rando et c'est pas bisote. Boswana na ba TV bana poto bana mokime ba mona boswana o sekero makasi be pozo yeba ke boswana makasi boloba na ba vérité. Oh ouais toloba na ba vérité ya solo. Tona yana ngai ce qui to soni na ye tant to aussi ça fifi miel de petit fille ebi secret le lemo. Arokene malamo okuta na dada mais maramni baya ba musala soni boye mamni ba mo exception soni na famille ba makabola famille ça dit jamais et jamais mais on est des artistes je l'aime beaucoup elle le sait lelo bongisi malobo lobi que tu l'aimes beaucoup mais loba ba vérité oba na poto ba yebi lelo lobi maramususu problème te mnoko pe beta ali bakuti même quand on a ndako ba problème misanga na ngote ndako babi pourquoi batonga na ba mur boye tout ba chetol parce que babi esika ma etangaka bato mususu libanda ba ibate eza ndako soki ningani na mumana eko ningana pe na mumana mais après to ko zonga toi bandeko
on est des artistes. Tout le temps, le coup mboka na biso. Pourquoi tu ça la salité? Non, tout zongi vite. Même Bible les bango. Ce qu'on reconnaître, zonga na makolo. Mbongo Angola nde kabula bino ba producteur ya Angola boke kuna boke copie mais bokomi kuna mbongo ezokota bo panzi yango bien te et comme ya kosola na TV. So tokendaka na Gilen Simao na profiter au pesa mbote place Sali na Angola. Mobala batu motema batu na di Simao. Soki nzamba lobi ke libalo fo ezala. Mutu moko takoya kupanza libala ya batu eza bolingo ya batu Gilen Simao alela mosine na din Simao na din Simao alela mobali na Gilen Simao ya normal. Donc ceux qui batu babala ni to encourager parce que libala eza lipamboli baboti bana bango mibale soki lelo bakabwani po bana na bakende wapi ngana osenga nzamba lola akisa le vrai amour na libala na il faut ezonga. Il faut moyini satana ayoka soni libala na fo ezonga. C'est-à-dire biso keneki na makasi ya Gilen Simao tant comme tokuti wato top yaya tokutaki ekuna ngana tozaki hotel moko chambre na nga yangoyo na ngambo chambre na e et tout tokutala ki hotel moko ngana ndo okute kuna na bakita kos na sapo na profiter opesa bana tuye bakita kos mbote na profiter opesa kungwati Sébastien Saint-Wit mbote bato basali ke fêtier le kitoko kungwati Sébastien Saint-Wit ba très gros bisous na bi ke flat oya sikawa na pe esili donc na otala toro na comme na oya kala to na oya sika et dépendre kananga parce que c'est mon vieux donc to koma ki wana tokutana ki na flat wana to zala ki ni production moko ne bato musu ba lo bato weli mobali nanga to pa yebié il connaît mon mari akoki ko déborder tina niveau wana te soka sala on peut-être il y a l'accident pour yeba kité mais mobali nanga bato nyonso théâtre ba bike mobali nanga ta ba mona elongi na été mais ba bike il s'appelle comme ça voilà donc nga personne na yebike mobali top yeyo jamais d'abord ngai na ko leka sukuna te parce que nazaka déjà na fiancé na ko koma kuna te. C'est ma grande sœur. On a tout le solo ndaku, ezandaku, et koko ningana, et koko sala moi mbeba moi koko so, mais jamais kutu. Donc pourquoi bino bota la kara oyo batu baswani? Mais pourquoi bota la oyo batu bayokana kite ezaki ndenge nini? Batu bayokana ki banani bayokana ki. Ngana top ta onto yokani pourquoi boki pangote? Boyokani na noté parce que l'anniversaire a bengioté à sa grande sœur nos familles fifi miel d'appétit a yebi tout mais jour à fête a bengité à ce qu'ils étaient à l'obipété donc et là ça que rendre ça la musique ba bengi ya poto ba bengi apo a bengi ngate Firenze présent mimi a bengi ngate meta a bengi ngate la plus sexy meta à coup de chapeau au travail qui toko a bengi ngate na le baba nani en luzolo engambe la biso ya théâtre a bengi ngate Hervé Aurore Majestic. Hervé Aurore les Majestic mutonyo ko la bata Londres beauté tellement les bana choité ba supporter na ba c'est masamba ba bijou ba comprena muto soka za ki toko pesa respect la ki toko na normal a bengaki aye a bengaki obligé a bengaki a sali que fait pe et les kitoko il y a des gens au babengaki pété na tenir bango rigueur te na Angola kuna moyindo pa zakuna Joël P Katia zakuna babengi ngate pourquoi to tenir ka rigueur na top wato je t'aime beaucoup Yaya. Merci André Petrotano na Paris na Pesombo TV nanga JB Kumaluta les pétroliers de Dallas Mukonza Jordan José de Londres yebi mamo na oloba oyo na moni susu les nationalistes stage c'est que na Pesombo te Sarah Chiquita Don Beni de Chicago vitamine d'amour la choco na Pesombote na Pesombote mingi na Géraldine Suika Rihanna d'Afrique ouais na mona vraiment babenga ka mingi la bombe Hiroshima kala mingi te na kin tozo continuer toujours na Queen Mada mutuna na ope ya kala mingi te merveille diambo la crème au chocolat na moni susu mama Lioni Mia la Malila na Pesombote na moni susu Joël la Fleur mama na Jonathan Diatabao na moni jemi mama de mi mort Carotte Yangangu de Paris d'Hollande de Pénin na Pesombote Queen Mada tomonio après 22 ans il y a carrière to ce qui te retenir est-ce que Queen Mada a lembi to Queen Mada a boaki na 22 ans Queen Mada a bandé la 0 compteur à 0
quid mada par rapport à o na no salate na o peut-être ozingo promettre biso bana ya poto bana mokili ba fanatique na yo okolo bana ba nini après 22 ans. Après 22 ans, na comprendre que j'ai grandi dans jeunesse ne aussi les cas dans salo yo. Notre benga on a celui qui on a Brigitte Congo. Monter ma tonton Willy je t'ai sali là où tu es. Non, Brigitte peut aller bien ma copine privée et personnelle. Aïe bien donc na bandeli na monique non j'ai grandi na makamsuso na côté tamsuma négligence tana makamsuso na ndo comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, si que je vais rattraper tout parce que na comprendre que non 22 ans moi na 22 ans télémissaire wana on que non akoli assisi déjà université parce que je m'amnios tout donc voilà na akoli na kosala mystique koleka ona sala baibi on na travail ka na joua ka et tout ba komona vraiment beaucoup sepela ne on kolobaka yangana tout monde ba misusu après anniversaire tout après carrière na ye amon de tia komi na ye à Kitty mais quand même na yo ki au lobby que au constat sous effort on dirait au travail na noté particularité ni siko ko ya non parce que to vie ya déjà na mambo belé au mokili déjà ko te reprouver ça mais au nan to monate après 22 ans oyo okolobani. Oui on a bon mona non na théâtre ya sikeza la raté to bakisaraka mike et tout mais bon on a plus vie il y avait 23e année vie il y avait 22e année bon on a qui déjà ba film et tout nous c'est que la vie à 23e année et puis ti place oh papa ko lobake non fini la récré on rejouer le susté parce que ngana loba na déjà ceux qui le ont rejouer susté na bana ce qu'on ndeko produire une nouvelle vague parce que les locaux na sala on n'a pas ce groupe wana na sueur vraiment de mes fonds na okoraté kotika ngo et les kilandengona c'est normal toi na salon Lacoste voilà. Donc, na rekoraté kotika ngwe lekela ndengwana na reproduire une nouvelle vague ce qui papa lobby que non légal sur la TVT on rejouer le parce que na salipé je servir ma public na servir peu admirateur nanga na pesi ba o bazaki nango besoin c'est vrai que conseil ici la raté j'en ai besoin et nous appelle besoin à couper ça peut bandeko voilà donc boromona o nzamba zo bongisa parce que nzamba za mamna ya salara na lobai ke na fête to bibi ta beta banzema ba DJT to beta ngo dimanche na tango ti to kabwana et puis na fête to bai to beta vraiment en live senga nzembo to bini ba via to biso ba sala ngo to sala raté mais na yo mona ke no via likamba ngo nini mama isala nga pe bien et zo nsinga na filmer na occuper bien et puis nous sommes la promesse qui va te mona ki ngo do yango pe nazo continuer à promettre que je vais faire de mon mieux na la kisa oyo ya makasi koleka oyo na sina la kisa. Et voilà, on a profité pour que ça Ritvi Boboto, la fille sage. On a passé un très gros bisou place à Zali. On a passé un place à Zali, Ritvi Boboto. On a mon délégation, on a qui Angola. Donc on a mon papa chéri, on a mon Pipi Moussada, on a qui Angola. Bah y vraiment Ritvi Boboto ça là il bien. On a mon qui Batutu, bah Isa Star, Batrapa Mabor. Motema tonton Louvain na monaki bino eselinga bien eselinga ititi na monaki ba juda social malgré ba kimena bango caméra babi bango ba prêtre ba boy na bango caméra na monaki bino tout et ça là inga vraiment bien na sepela ki na monike na bimisara mino apambate ngai Bruno Tseka vraiment eselinga bien Fabrice Ntseka c'est-à-dire Fabrice Ntseka les quatre ba maman na ba papa ba obalana o elenge wapi ba bota bana mikolo Fabrice Ntseka merci beaucoup na ndengo sunga nga pour fêter les kitoko merci vraiment na ba invité tout na ba on atangi kombo na ba on atangi ba komboté ma grande sœur Cécile Ngwala je t'aime beaucoup ma grande sœur au salé belé pour via za la lelo via au contribuer et belé. Merci Ananga Ozo Lembangate ya Flo Kolokoso mon grand frère Atikangati ya Flo Kolokoso vieux Paul ngwabié Midas ne tombera jamais donc merci nane so sala ponanga merci ya Mpezo Florent Mpezo mutasala ki discours Vanessa Lulonga ni kama merci et belé voilà.
Merci vraiment Queen Mada Balobi, Nicole Vangou de Vangoulé, Namoni sous Lionel Emile Lepanier, Balobi premier ministre des Congolais de l'Inde, Napesiombote, bon anniversaire, joyeux anniversaire, donc que de bonheur de la part de Dame Suluzolo Mwana Souka Nzambe, Namoni Susu Pena, Géraldine Suika, Napesiombote Rihanna, Namoni Gisèle Macial de Paris, Napesi Susu vraiment Viviane, dans des Alarababi, Estache, je sais que les nationalistes, l'introducteur de Viviane Westwood en Europe, Napesiombote Ambara Kouzia, ma meilleure coiffée de Paris, Napesiombote, Napesi Susu vraiment Ormeline Luzolo, Nakati Allemagne, Rite Katondi Lubanza Dio, Namonio Penawana Yona Irène Makese, Napesiombote Giseline, donc Napesiombote vraiment Myriam Salazaku, Mamana Ezekiel, Christelle Ebenewango, Nakati Hollande, Pena Napesiombote, Balobi Oza Cléopâtre, Yabango Nakati Hollande, j'ai mis ma membre de mi à mort, Joël Lafleur, Mamana Jonathan Diatabao, Bijou Mbi, Balobi Ozieble, donc Napesiombote, Vienanga Jibe Kumaluta, les pétroliers de Dallas. Nalobi bien Mokonza Jordan, yo yebi, la mine dont vous moussakol Nankolo, Balobi Alpha le sage. Goffin, Napesiombote, beauté fait la image mère, mamie, mère de 100 ans, Napesiombote, Vmandez à la kaka, Marlène Lusevi, Nakata Dochimoun, moi, sur Kataka, coiffure, tout, au Rihanna, au Beyoncé, au Shakira, à coiffure, au Nakata Dochimoun, on a Penandez à la kaka, Queen Mada, c'est quoi vraiment, tout critiquer dans Moussala, Balobi, Moussala, Oyo, comme Kokendepe, Mabe, Bandeko Nabiso, ya mibali bandeko na biso ya basi to critiquer nanu oza libre ya koloba o moni koloba o moni po koloba te ba ko kango na makasi te koloba te parce que to critiquer musala, c'est-à-dire musala ya comédie bato muso ba ko na ba angle moko ya mabe ba komi ko fingisa musala. Donc za actualité moko za na poto lelo bandeko na bino ya basi bakeli bandeko na biso ya basi, merci bandeko na biso ya basi baki osala musala bakomi kuna balobi bolumbu ya mwasi ya théâtre komi nango eloko pamba na monde na biso ya théâtre. Alors pona yo okoloba nini to okoki ko assurer bana poto nini okoloba na bana poto nini to soki eza ba montage soki eza pena ba fait réel parce que ba photo ezali vraiment ba photo ezali ezotambola lelo na internet balobi bolumbu ya fille ya théâtre komi et komi nango eloko te. Donc eza so eloko te pona yo en tant que Queen Mada okoki koloba nini? Et je vais endomber les bibliothèques internationales. Je vais endomber les bibliothèques internationales. Angaye avina ngai na ebite na lobanini Tito Munjiba skin na lobanini nga via Queen Mada. Bon fait na loba boye. Donc la mukileza ya biso maloba pesa biso bato malobe ko zangati. To loba ngo news na TV na ba émission ba internet parce que monde évolue na ngo mutu nyonso azana na net, mutu nyonso azana internet à brancher. Le kuma théâtre ngai na komatisango ngape na kokitisango. Yope Adams okomatisango yope kokitisango. Mutu na kwena ye sauver honneur ya musala na ndenge yo kokeli na ndenge moneli ke ngai na ko sala ngote. C'est vrai bato pe bako sakana pe na lokumu na biso mingi. Mususu mona eloko neza ya solo te basali yango kaka batriketa musu photo batriketa musu filme batriketa musu nini poka basaka na réputation ya bandeko na biso to ya biso parce que muyaka moko afingisa bayaka nyonso lisusu na ko bakisa boye soki ya solo ba photo ngo ya solo to ba film ngo ya solo na ko le bal caméra na caméra te ça c'est parce que so ya solo ezala soni pona biso. Premièrement, ça c'est un. Et ça la sonne pour nabiso. Et que ça la naibité na bengango nini. Mais pour nga jusque là, on continue à en doute. Nazolo baké et ça tam sous ba pirater photo ou bien ba pirater image. Je ne sais pas c'est qui ba pirater image. Je ne sais pas. Naza vraiment technicien té. On les a ba question photo tout na ba Tommy Sibor. Ba on aime tout ba yebi marambwana. Quant à moi na okotala ko photo ngoté. Nazoko tala ngote ceux qui ezaki ba pirater vraiment Dieu est juste à rendre compte na mutunyo so sala
bongo azolinga bebisa réputation ba lokumu ba ndeko na biso ya basi parce que yo pe obota mana ba ndeko ya basi yo pe mutabota yo mwasi yo pe okobala mwasi donc soko zo bebisa lokumu ndeko na yo ya mwasi okanisa te ko bebisa kaka lokumu na ye mais lokumu pe ya mama na ya bandeko na biso tozo bebisa ngo mais soko eza bandeko pe bazo sala yango ndeko ngana loba nini na nga mutu tamsona ko loba e obetisa yo libaku o loba ke via kansaka ye nani via nem takoka na nyonso mais na sala ka nyonso na ye ba place na kocha likolo place ni pe na kocha likolo te bible lobi nzoto ya mwasi eza nini eza sacré nzoto ya mwasi eza sacré prévané mokolo nzamba sala queen mada alalisa Adams pongi Adams ayebite biloko ni ba chose cachée nini o nzamba cha kati na vie ya queen mada ba chose nini cachée ya malonga o ezala ke soki na bi mabe to soki na ke soki atamboli mabe na laki mabe pe sali effet ayebite soki moi ça ebika valeur na mokolo ka moi ça koyeba valeur na ye esili complexe wana ko longwa biso sala pa mbane ko longwa biso mais soki eza pe bandeko bozo pirate pe bo bebisa ka lokumu ya musala ngo eza na nzambe moko telema likolo pona kokata likamba bato nyonso to oyo sala lelo salaire yango okozula ngo mukolo lelo kaka te mais avant okufa okofuta yango parce que eza nzoto moi si obozoke ne kosambisaka soki pesa yo moko mona bo comprendre nde na okendele donc soki eza ye moko ayebike asali yango na nko peut-être pona kozwa mbongo peut-être pona kosala nini ndeko osambisa biso soki eza yo te ko kloba pe eloko te changer comportement et que ça la paie bien OK non continue ko bakisa pe boye ko ba boye abandeko to botala rapé biso to bandeko na bino na ko bunga na likamoko songolo tout homme est faillible muntu aza juste eka nzambe na ko bunga na likamoko na ko zonga photo na position moko okoki pe ko effacer na yo ngo sa nini ya solo soka zaki muntu moko ayebani te okozo photo ne pene oye na on internet est-ce que bato bazala besoin otalango mais le coup la muntu ayebani opesa ngo na internet bon ndiko tinda ngo na ba na mini ba téléphone ba ninga bezo uta msu libanda ezo yela biso na Congo ezo uta msu koto ezo yela biso na Kisasa ya solo wana fair play pesa la na ndeko pa ko tambola pe mabe te ya yelo bana ndeko neti boy so na bina publier ngo monte ke sambisa yo mbala sima ko sala ngote mabe na biso bobomba rango pe na ndimite ke ba photo bato ba publier ngo ba étranger na mono ndike saka ba congolais ko bebe saka lokumu ya ndeko no congolais isa pasi nikite ya mwasi nzoto ya mwasi comment vous pouvez exposer ça comme ça c'est pas normal c'est pas juste et n'est pas ma copine c'est mon collègue non koko kanga mutema te ko fanda ka bokotala comment est-ce que bato baso bebisa lokumu ya bo mwasi comment est-ce que bato ba bebisa lokumu ma collègue soki ya sola sala ki comment est-ce que collègue azo ko reçoit conscience te je ne sais pas mais c'est honte ça fait vraiment honte c'est ce que je pourrais dire parce qu'on a des enfants bana batalaka lelo internet est ce qui peut sous acheter bazo ko tamtino sur la cyber on a des téléphones aussi bana bako ko ta na téléphone batali tamso camarade mutatali akendo bebisa mwana olobanini ce qui peut être pirate, je ne sais pas. Ce qui ne quoi Monique est pirate, asa coupable était est-ce qu'il y a Coco Lekate l'interview à Adams, Coco Lukan de côté à se défendre. Ça fait vraiment mal. Ce n'est pas honorant. Et bon coup et le cause à la honorant trop le que de quoi ça là qui filme moko à la sexy, trop le peut-être ça rôle naé. Mais oh et ça ce qui n'est ni. Nous sommes carrément le comme voilà. Brigitte a pris ça en Koloba Mingi. Je t'aime beaucoup Brigitte. Merci Quilmada, les amis de Poto na Poto pour comprendre l'émotion ni o Quilmada zanango par rapport ya ba maramwana donc à lobby ou à roloba azaki porter azape contre te aza juste dans lobby ba oye amoni ce qui zabongo et puis amoni pe o à lobby o peut-être ce qui zabongo te aza na 4 donc za na question moko ba ta Poto pe balinga bayeba tango bo voyageaka parce que ba maramwana zo ka ba voyage tango voyageaka en fait bozara la mission nini bokenda ko sa nini na ba voyage wana tant bokenda ndeti bangola ba Afrique du Sud ba Brazza boyaka ko via ndeti boye
Kalami te toka ovi akeli susu. Bokenda kosala nini vraiment au fait. Susu to tozo kende na papa Koba, tozo kende na Miraisa, ma copine de dedans, tozo kende biso misato. Biso d'abord biti longola nga na ndako nanga. Ko kende voyage ezara musala. Et soki na ke Angola, ezara na ke Kenya, ezara na ke partout les images ezongaka. Ezongaka il est à la télévision que via outil musala. Donc nakendaka uniquement pour na musala. Ndé nakendaka Angola wana nakenda d'abord Angola na sala 3 ans en Angola. Nayebi boîte Angola te. Nayebi hôtel parce que na vanda un hôtel. Nayebi boîte Angola te. Et ça bande ko belé ba yeba que via yé à partir d'interview. Ça passe à la télé, ngana likana RTVS 1, tant biloko nangé kaka, c'est partout batala rango. Et ba comprendre que via ça la pays boyé. Barobana ko luka ko mona ngap na hôtel na vandaka na vanda mingi na sapu ou bien pas ko ngwati Sébastien Saint-8 na sima mbango église kimbangi c'est wana na vanda wana oya o mona via na kendaka n'importe où te na ko sala bizo baté to kenda ko sala bizo baté parce que nga voyage na majorité na kenda morté na kenda na ba collègue ko samsa to kenda na producteur ko sala musala soki na silisi musala na nga na zongi kisasa. Vu on amènera la Kinshasa, et ça vu on amènera partout na Kendaka. Donc, d'abord na Kinshasa, na ko ko mener pe vie mususu parce que na Kinshasa na zara artiste kaka soki na na yoboy, ozo interviewer nga, to so na na caméra na osa la scène, to na na salle, na zo sala théâtre pire. Mais na Kinshasa na zara pe mami na ndako pananga, na zara pe mami na famille nga. Mais kuna voyage nous na kina nazara via parce que nazara artiste donc nous zo ya zo otala artiste caméra zo ya pour artiste mukolo ko tokoye ba ko ça la différence il y a deux personnages différents wana histoire ko changer na ba vie na biso to lingi ko menma vie artistique tina vie réelle c'est quoi ya solo pena biso comme to za na makola kitoko c'est vrai ça nandimité. Pasi moi si makasi moi si avait nanga Gabi pasi moi si makasi motema tonto Gabi bango baba ka olingi nzambe te maman na Brigitte maman na Judith baba ka olingi nzambe te c'est-à-dire bango baza pe na makula malonga ani mbimba mpanga munu motema ya vie mbimba mtasaka kwanga pembe na Londres tanga mwa matadi. Basa pe na makola kitoko mais aza mwasi ya muto elle se respecte elingi le bateke ndeto kendaka wana ndeto kendaka kosala bizoba to memaka drapeau ya Congo ndeto kendaka nango na mapays nyonso to kendaka na kena sisi onga na yelaki awa soki to na kosala bizoba de préférence na sa longtemps na mboka na longtemps ko batama ke libanda parce que libanda oza vraiment artiste donc muto zo ya peme na yo ayebi ke nazo kende et pas artiste oza droit na RRT. Je suis désolé. Caro Tiangango, femme de respect, Mutuna Nayo, Yangwana Queen à répondre. Donc, on a sous Eve Dianza, na Paris, Anastasie Aloua, Balobi, yo pena fozala toujours, Pembe Noana, donc pour maman tambola bien. Mireille Kabé Dissala, na Paris, maman na Natacha Aseke, la na Pessimbote, maman Wabota Dame sur le Zolo, maman Marie Fatou Bouka Demol na Montréal, maman Wabota ma Belge, les longs appels na Belge. Donc, Nazare Sengo, Ozala na maman wana vraiment comme maman langa. Na moni sous Pembe na Emasa na vraiment maman Toussembala, maman Moko Mote, maman Lamu Wapi. Maman na Mervedi, maman na Jospin, maman Toussembala, Nzambe pena pambola yonde zala kaka. Tomo qui est vraiment ndenge zala kana suka vraiment. Il y a intervention na biso lelo tozwa qui est kaka pied levé, mais prochainement ben to vanda vraiment toyer vraiment les sous-sondés zala kaka pour na continuer toujours na carrière ya Queen Mada leader na bino ban na poto bolinga mingi Queen Mada. Vraiment au Togoloba Tolobi au Togoloba peut-être ezali par rapport à l'intervention na ba fanatique no ya monde au baotala yo donc aux monde des otala yo à travers poto na poto www.potonapoto baotala yo message mo particulier au fond du cœur aux autres là ba fanatique na yo zala libre yebisa bango eza posa na yo balobi ke kalami tozo ya poto confirmer bango peut être code jour tama ke via azo ya poto na juillet et puis poto azo ya vacances.
sango déjà yé. Alors via confirmer voyage na poto visa c'est bimi ambassade déjà c'est solo li tout substance déjà c'est bon. J'y ai vraiment au petit na date na aéroport ko quitter la wana batu ba ya ko yamba vraiment des alara. Ngaza mu Congo. Pas biso ba Congo. Vina biso tenga ko exposer yango ti. Ce qui na roya poto ça sera pour moi. Et ça pour le public nanga te. Et puis au petit date libala na. Je t'aime beaucoup mon amour. Là où tu es. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Oui, que moi si na yo oyo, mami oyayo, via oyayo, alinga koneti akufa. Mukolo na obala, mukolo na sisa mambutu. Et ko monana, to kabola ba invitation. So ikutu anniversaire to kabola ba invitation. Batu ba uti ba poto ba ye. Batu ba uti Angola ba ye. Batu ba uti partout ba ye. Bon siko libala na ngai via. Te na okabola pena invitation na TV. Na otanga pena ba komba ba inviter na TV. Ce qui est comme pembeni boye bango. Ce qui na voyager, boye ba ka za na pays boye. Pourquoi na lo bango na télévision? Pourquoi eza on a tinate ngala linga bino mingi ya mutu ya on ko webisa bino eza que vous supportez biso s'il vous plaît. Tout ça batou, tout homme est faillible. Botsunga biso. Ce qui dit que moi bon on bo sepe na ngote bo benga numéro auto pesa ka numéro na ngeza 00243. Je donne le numéro pour que bo koki kokute yanga pour ko encourager nga pour ko lobana nga oyo sengeli po bo loba bo finga ngate bo finga tende bo finga ba artiste lisumo mutu moko e finga tsaka biso nyos tuté. Et puis ko pesa numéro na pesa eza pona peut-être pona ko déranger les sous-souté. Le temps est déjà passé. Via Queen Mada azalaka fiancé. Je l'ai dit à haute voix. J'aime beaucoup mon mari. Je vais décevoir Yeti. Je donne mon numéro 00243. C'est là où je te sali là où tu es. 00243 89 64 80 531 89 64 80 531. On a les numéros na biso na nouvelle vague soko bengi okozwa biso. Donc Hervé donc na peso bambote place ozali batuto o balinga nouvelle vague batuto balinga via Queen Mada na musalo na saila bino na pesi pe mbote pa major Bisadi mombala Janine Bitina na pesi mbote pa wala ba producteur na biso na pesi mbote e pa ya arme lourde le Kofi Malonga na pesi pe mbote et pas il y a Alpha Bokole, bah très gros bisous, Gigi Bokole, la PCP Mbote et pas il y a Titi Kalou Marcelo Dadi, la PCP Mbote Motema ya Mami Diara, ma copine. C'est une Nigérienne mais c'est ma copine, voilà. Mère double, la PCP bah très gros bisous, la PCP producteur Nuance bah Rémi Kilola. Na raisonné sur moi c'est un encore na zo raisonné code ya Rémi Kilola na la pesi mbote na ba producteur ne so na ona tangi te ouais na bosen pété pangi na nga ona pena pangi na nga ya lolo shwami ya lolo ya marambo ya ka nzamba ebini na osala wa bongisa mikolo pona yo batu ba oganga ba okamwa ya yu musique ba très gros bisous. Et puis na bosani pété mobali ya batu ya Ivi Matonda Diego Musique Diego Musique Aimé Beyou ku ba très gros bisous batu tuna ba ona travailler na ba ona ba oba travailler na ba ngote et puis c'est venu ba très gros bisous pour ba producteur bozo travailler pe na ba collègue nanga et tiki mbuku soupe ba très gros bisous zolo major Bisadi di zolo mon papa parce que yé mutali boso atekanga na poto ndenge muyombe gauche mutali boso mutabimisa na Congo donc bango mi balé na pesa bango ba respect ebelé. Je vous aime beaucoup bo sala un plus na vie nanga je suis orpheline mais na msala théâtre bande konanga ba se retrouvera na mukie biso sa ba Congo to beta nyos to libanda te ngala linga bino pe bolinga nga bo supporter nga na ba défaut nga na ba qualité nga na lingi pe bino mingi. Merci beaucoup Adams. Un mot pour na site na biso www.potonapoto ya Lamine Dovo Lamine pena mon patron
Un mot kaka pour na site open ko pena poto na nzamba sunga ekende liboso. Boye ko interviewer nga boye linga brisque boye rapper brisque boye te mabete boye brisque c'est vrai mais conseil est gratuit bo lukara boko tara na source besoin d'information moko vrai o boko pesa pe public na biso bala na besoin nango ole bande eza lokwa bande ko mususu a lo côté information na balabala o confirmer pe na public or tam so eza nango faux eza bien te public na biso public ya via Queen Mada bala na besoin vraie information pas les fausses informations bala na besoin nango te poto na poto boye imalamu mais lokwa na on a lié témoigner tanga kombono ya te ata bo monter ata bo longoli yo moko adam so ebike to vivara bongo ça dit ce qui n'a lié ce qui peut na lié na kotanga à haute voix na koganga makasi ndenge na ganga ka Charlie Show pona liaka ndenge na ganga Charlie Show pona liaka ndenge na ganga ka Judas social Benoît Zeku pona liaka pona ganga ka le vieux mon pépé le vieux agua na visitation divine. Vraiment, ça c'est comme on bata théâtre boba bata théâtre bazoba na profiter attendre le baron na Miko Adams parce que c'est mon collègue. Voilà boba que non toi biso bazoba mais moi biso bango na moni est développé quand même et développé et comme moi bizoba maele parce que a comme il est le journaliste. Voilà. Bravo Adams. Merci Queen. Merci beaucoup. Vraiment, ça est fini pour aujourd'hui. Vraiment, des alaka Charles Konde, Balobi, l'homme à la page, Tigana Télé, Manasalo, la Coste, Lembonabiso, ya Bandal, c'est Paris. Donc, Oeza Logo, la tout le monde a salon, Franck de Bruxelles, le meilleur. Il y a Franck Awasuko, Toasiko, à Paris. Paris, na Biso Moko. Donc, Paris, à la peine que la mine est donc, faut Moussako à côté à Paris. D10 Pro, D10 Pro, aïe, Penabo, à Paris. Donc, mère Flossi, belle, motema journaliste du Saint-Esprit au Yondé venanga Jibe Koumalouta le pétrolier de Dallas Balobi Mukonza Jordan José de Londres Sida confirma Bandal c'est Paris Salon Lacoste Balobi rond-point guitare à Wenge en diagonale kaka na venir Wenge Wezali Dibamboma donc tout ça on a vraiment la carte bomona ndenge tout ça donc c'est comme si nous sommes déjà à Paris donc tout ça l'émission tout à l'aise accueil c'est bon donc les lots vraiment des alaka Rihanna Balobi Rihanna d'Afrique Géraldine Suika des alaka la pesio mbote belé Sarah Chiquita, les dons bénis de Chicago, Balobi la choco, vitamine d'amour. Narobo sanate penandez à la toujours. Namon apena prophète Baïs Mabia la double fonction na Londres. Namoni susu Ize Sende de Londres. Namoni susu The King Pro Yves Mabia la des États-Unis. Namoni susu Chansalo Sata. Tanaka de Inde, namoni susu Eric Atuna Codé RD na Paris, namoni susu Bob Double Sud-Afrique, namoni susu Célestin King Rock, na Pesombote Bénédicte Linda d'Angola, na Pesombote vraiment de la part il y a Moninga ya Djibril qui t'a dit D10 Pro, donc ça a vraiment un plaisir pour moi. Il y a aussi un abino élément oyo. Donc, élément au vraiment, je viens dans Jibe Koumalouta de Dallas. Namoni susu Estache sait que Balobi les nationalistes Christelle Ebene Wango Cléopâtre Balobi Cléopâtre nakati ya Hollande wana namoni susu mère respect donc mère respect maman respect Balobi pena yo pena il faut aller toujours donc pemene Adam sur le pour la soutien Balobi yo Yoko Balobi carotte yangangu boboto wapi mama moko malamu donc ya boyazala te quoi donc Mireille Kabé dit ça la merveille diambo la crème au chocolat Marlène Lusevi Balobi Rachel Lupanda namonio vraiment Gisèle Massala de Paris Balobi Dédé Tandi Mandela Mandox Ambara Kouziama Balobi vraiment des ala André Petrotano na pesio mbote beauté fait la image Dieu merci na pesio mbote faut ala toujours na mon boss c'est la mine d'onvo et là on ne si la té talande teloko et là on ne si la té donc ma okata langa suki onini le on okata suki
bopesanga tondese.